Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi vendredi à la botana bino merci pour vous aider sur la télévision na bino pour la colonne info ngala journal ya peuple pour la peuple mbote na bino to fond la journée pour notre qui président ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa Elongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango ba s'engager pour na kotia na misala ba accord nyos oyo elobama ki bongo na 12e session ya grande commission mixte République démocratique du Congo Afrique du Sud compte rendu héritier Mapindemi. Président Tshisekedi et Longona Cyril Ramaphosa va s'engager pour veiller la mise en œuvre. Il y a différents accords Oyo et Salema entre Bamboka et Bamoumi Balé. Et ça là qui n'a souka la 12e session, il y a grande commission mixte RDC dans la République sud-africaine. Parmi les accords Oyo, et Zali Mingi a posé la batterie électrique grâce à lithium Oyo RDC à Zaneango. Pe matérialisation il y a projet il y a Inga 3 pour nous concilier likambo etali courant na République démocratique du Congo pe na Afrique du Sud na souka forum d'affaires RDC République sud-africaine société sud-africaine Guma Africa bango ba pesa ki don il y a 300 engins agricoles et pas il y a RDC pour nous soutenir programme il y a développement local il y a 145 territoires na tina wana entreprise industrielle oyo ba annoncé arriver Mikolo ezali koya il y a 5900 engins mosusu pour na chantier réhabilitation pays à construction ya banzela na République démocratique du Congo. Totikala kaka na masolo etali chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo abetaki masolo mokola jeudi 6 juillet elongo na président sud-africain Cyril Ramaphosa bango mibale nyonso bakomi ko renforcer coopération entre bamboka nyonso mibale une fois de plus héritier Mapindemi. Nasuka masolo entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona Cyril Ramaphosa bango mibale batalisi volonté à renforcer coopération entre bamboka o mibale na une dizaine ya domaine ya collaboration ezala ki ciblé
katina yango sécurité, économie, finance, infrastructure, agriculture et sociale. Bango bazana besoin ya accentuer coopération à travers axe Pretoria, République démocratique du Congo, Nanzela ya ville ya Kinshasa. Bamboka na bango mibale bakoki kotalisa influence pour na lutter que zone ya Afrique australe et bana ko atteindre niveau économique moko ya likolo pe niveau oyo ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki na conférence de presse oyo basalisaki bango mibale. Chef de l'État asengi na ba pays africains bakolisa ba échange économique na kati ya continent mingi na ba milliards d'affaires difficulté oyo Afrique azana yango lelo ezali bongo kobanda ye moko boye nombre oyo ya ba échange commerciaux économiques ezali en dehors ya continent ba taux d'échange entre africains ya 16% pe ezali muke ndenge azali estimer chef de l'État alobi esengeli ba résoudre des problèmes ya intégration continentale esengeli ba bana kokoma puissance économique pe commerciale oyo ekote mais la puissance mosusu ya mokili. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Ramaphosa ba évoquer ki pe question oyo ezali kolobela agression oyo République démocratique du Congo azali victime na partie est na ye. Selon le président sud-africain alobi ezali conflit moko ya agression na niveau ya sous-région SADC longo na organisation sous-régionale nyonso esengeli ba s'impliquer pour na trouver cadre moko ya négociation biso en tant que continent tozana besoin ya conflit ndenge Cyril Ramaphosa atalisaki. Na masolo etali procès ya ba kidnappeur ya ville province ya Kinshasa que verdict ezalaki rendu mokola jeudi 6 juillet na ba butu et po wapi ba kati na bango baza batu bazwi ba peine de mort misusu bazwi 10 ans de prison. Héritier Mapindemi Rito Kindu apesi bino ba détail. Pendant procès à kidnapping na ville province ya Kinshasa, butu ya le 6 pe le 7 juillet 2023, Bosengeli koyeba que procureur général a réquisé 24 kidnappeurs oyo bakangamaki na sima ya verdict oyo ezalaki rendi jeudi 6 juillet. Ebele kati na bango bakateli bango ba peine de mort lokola Big Boy, Christian Ngala Lomana, Reg Damangwa, ye bakateli 2 ans de prison pour enlèvement. Isaac Lebo Tuleke, Kaba, ye bakateli peine de mort et l'on a ba complice na ye. Pe bakofuta amende ya $20,000 américains, pambate bazali reconnu coupable na ba meurtre, ba enlèvement, pe ba vol à main armée. Population alandi verdict oyo na bokebi kasi batikali na mwa mituna na ngambu na bango kolobake bare ebele oyo bazolongola bato soki banani nde bacheter nango nyonso wana justice apesi liberté kasi eloko ya motuya ezali que kaka bandeko oyo lokola bazali condamné bapurge vraiment peine na bango po ebele kati na bango basala déjà crime bakangama kasi ba se retrouvaka kaka libanda toyebite soki na majinini. Tobeta bongo masolo ya seni pour que président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse Denis Kadima Kazadi ya yambaki mokola jeudi 6 juillet madame Alison King ambassadrice ya Grande-Bretagne masolo na bango ezalaki autour ya processus électoral au cours aux bongo la République démocratique du Congo. Stéphane Skandi reportage. Diplomate britannique asepela kimingi na ba échange oyo a qualifiaki yango yemoko ba échange moko ya kitoko atalisaki ndenge nini patron ya commission électorale nationale indépendante abetelaki masolo ya évolution et ba préparatif ya scrutin ya le 22 décembre 2023 na RDC. Alobi basali discussion moko ya kitoko pe ya malonga elongo na président Denis Kadima na oyo etali makambo ya maponomi oyo ekosalema na République démocratique du Congo wapi epai alobi auti kozwa fonction ya ambassadrice boye koya na ye akutaki organisation ya élection présidentielle pe législative na décembre 2023 alobi balobeli importance ya transparence pe ya crédibilité na kati ya processus électoral oyo essentiel ya kointégrer mutu nyonso basi bilenge pe lokola alobi bazali ko travailler na collaboration makasi elongo na seni en tant que bailleur de fonds pour na ko soutenir techniquement RDC en plus bazali ko travailler na collaboration moko vraiment ya malonga elongo na observateurs locaux pe ba confiance nyonso ya processus président Denis Kadima ali asalaki bango ba point ya effort nyonso
oyo ezali kosalema mpona kokamba processus bokutani oyo ya bamembre nyonso ya opposition ezali initiative moko ya malonga mpona kokommunike différentes parties prenantes ya processus ndenge ezali kosalema atalisi mpe lisusu ndenge enrôlement esalemaki badifficulté oyo bakutanaki na yango mingi mpenza na partie este oyo eza na baconflit kasi mboka na bango Grande-Bretagne ndenge ambassadrice alobi bakosala nyonso po ete baélection ezala transparente équitable mpe inclusive balobi bakolandela seni mpe esengo ezali ke bato nyonso to mpe population bayeba na koparticipe ndenge madame Alison King ambassadrice ya Grande-Bretagne na RDC atalisi. Après première vague, il y a l'artiste congolais, comme tour, il y a l'artiste comédien au Bakoti na Masolo. Jeudi 6 juillet, qui est directeur national, il y a Jeu à francophonie, il y a Mbaki Bongo, Caleb P. Sobé. Reportage, Stéphane Ascani. Après première vague, il y a artistes congolais et comme tant il y a comédiens, bazalaki mené et pas il y a Caleb Tukebana et Longona Ladi et Sobé, ba rejoindre projet ba yambama ki jeudi 6 juillet 2023 et pas il y a directeur national il y a G il y a francophonie Isidore Poinja bango ba yaki pona kotala ba avantage ya G oyo pour la République démocratique du Congo ba G ya francophonie ezali occasion pour na koteka image moko ya malamu ya mboka depuis combat ya boxe entre Mohamed Ali et Longona George Foreman en 1974 toza lelo na opportunité ya koyamba événement monene oyo ya mokili mobimba sur le plan culturel et sportif pe ba remarquer que ba infrastructure ebele et tongami déjà na ba différents sites ya capitale ya RDC oyo ezali ke projet oyo ezali important pour na ba congolais nyonso ndenge Caleb Tukebana oyo akambaki délégation alobaki bango nyonso ba s'engager pour na ko travailler côté ya comité national ya ba 9e G ya francophonie pour na ko mobiliser population pour na ba yeba na ko kota malamu na réussite ya rendez-vous oyo ya jeunesse francophone ya monde oyo ekubanda le 28 juillet kino le 6 août 2023 lelo ebiso toza ba influenceur monene na population et toyaki toyebisa que nous avons un projet comment tokoyi kosala po ete toyebisa na population balandaka biso que j'ai à francophonie yango ezobanda j'ai à francophonie ezali important pour na mboka na biso j'ai à francophonie ezotikela biso ba infrastructure j'ai à francophonie campus lelo bandeko nanga ba étudiant bakotikala na ba infrastructure à solo j'ai à francophonie et ko promouvoir jeunesse ya mboka na biso na sport et puis na culture. Tobeta bongo maselo mususu basali na Nzambe ba organiser ki déjeuner moko ya prière moko la jeudi 6 juillet na salle honorable Ndombo Mbungu eza na quartier Mutoto na commune ya Matete po wapi bakende ko sambela pona honorable Ndombo Ladi Landu reportage. Déjeuner ya prière ya Kafu Kafu et salemaki mokolo ya jeudi 6 juillet na salle de fête ya honorable Ndombo oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete et pa wapi basali na Nzambe bazalaki wana pona kosambela ye moko pe honorable Ndombo Yemokope honorable Ndombo évangéliste itinérant azalaki pe wana bosimba ke prière ya Kafu Kafu et salemaki pona kobondela enfin que Nzambe ayeba na ko continuer ko élever mosali na ye pe mwana na ye honorable Ndombo mfumwa banga moyo Mateya ezalaki dirigé et pa ya berger Christelle Mbungu oyo ateyaki mingi na thème ya miracle de l'unité le miracle de l'unité oyo ezali kosangisa bana Nzambe alobelaki na mokande ya Genèse chapitre 11 verset 1 pe mokande ya Josué chapitre 2 verset 11 ateyaki mingi lisanga ya bana Nzambe bayeba na kozala tango nyonso ensemble bayeba na kolongola biloko nyonso oyo ekoki kokabola bango temps fort ezalaki bongo prière prophétique oyo ezalaki tiré na livre ya Genèse chapitre 11 verset 1 pe 1 Samuel chapitre 15 verset 28 et pa wapi basali na Nzambe nyonso basanganaki babondelaki Nzambe babelelaki Nzambe pona honorable Ndombo enfin que ayeba na kosunga na ba bataille électorale oyo ezali ko se pointer à l'horizon basali na Nzambe nyonso basanganaki ba cérémonie ya Kafu Kafu et salimaki basalaki pe ba déclaration ya ndenge na ndenge ba déclaration positive pour na honorable Ndombo ba telemelaki nyonso oyo ekoki ko bloquer to pe ko telemela
mwana na ye évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu. Bango balobi gouvernement nyonso, association nyonso, parallèle oyo ezali kotelemela bomoko to unité na bango to pe mosala ya son excellence Néron Mbungu eyeba na kozala bongo confondi babebisaki nyonso na molili. Honorable Néron Mbungu bapesaki ye pe maloba ye pe abelelaki na mokande ya Josué chapitre 5 verset 4 epai wapi nyonso elekaki vraiment kitoko. Plus ya bango. Na masolo etali ba inscription ba kena itemat ndolo bango ba fongo déjà ba inscription pour l'année académique 2023-2024. Boye ba ke ba inscription eza bongo ya ofele. Michael Bristoto, Stéphane Askani. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelanga yo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023. Les cacaos ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile, électricité générale, mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radiotransmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien. Ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission et kozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oye kolandenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo aweza kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilité réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo somi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya Barumbu. Itemat ndolo mfumu ya formation technique. Congo pour Christ, CPC na mukuse longo na évangéliste international Jean-Scar Rizamina Kibila. Bango baza kolenge la campagne d'évangélisation na stade de Martyr, vendredi 18 au dimanche 20 août 2023. Kinshasa, CPC, Malembe. Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyr du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs. Le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Capella. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme des dieux, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyr, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow.
Natem, un homme qui sauva toute une ville, et Zabongo, campagne d'évangélisation, Oyo, assemblée de saints, Yakauka, Nabokamimi, pasteur Jetromba, Yabaza, Kolengela, Boba Kekobandabon, Mokola, mercredi 12 juillet, Timokola, vendredi 14 juillet 2023. Stéphane Skande, Igor Tingui, reportage. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, mbote na bino, na memel bino sango malamu, soni alobi sango malamu, sakeza penza malamu. Grande campagne d'évangélisation où ils allaient dénommer un homme qui sauva toute une ville. Mobali moko, ou abikisa mboka mobimba. Eza maman na likambo, il y a grande campagne d'évangélisation et kozala na assemblée des saints de Kinshasa Kauka, et ils ont mis l'avenir sécurité numéro 15 bis, quartier Kauka, commune de Kalamu. Dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 à 15. Bible zotel sakeza ki na mokonzi moko ayi ko attaquer une petite ville. Mamboka muke mokonzi munene yango ya attaquer yango. Acheli yango ba barrière, mais moto moko mobola saki na kati ya mboka wana abikisa mboka wana mobimba. Aurait pu sauver la ville. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que vous me suivez? Bozo landangai. Pepa no pona ni bagozo landanga. Merci, merci que Dieu vous bénisse. Ndeto robeta li solo wana. Pona nini mokonzi munene akene ko attaquer petite ville. C'est-à-dire que omona ngo petite mais eza petite te. Ndena ina ebiso ke yo badwa mona ko moke mais ozaka moke te ngo ozo bitumbebele. Yaka to ko expliquer tina oba bundisaka yo pe to ko expliquer moto moko kaka aza capable ya ko bikisa mboka mobimba. Bato ba otuna nga mboka ngo nini na ko expliquer okuna. Moto ngo nani? Est-ce que ça gouverneur? Est-ce que ça président de la République? Na ko expliquer pe kuna. Pe na kati ya milulu wana ba miracle belé ko salama. O eza deuxième édition. Ya liboso to sala ki makambo salama ki belé. Yango mamo zolanda nga papa zolanda nga ko ratete. Oza na Brazzaville Sunda Katisa Yaka. Oza awa na Kinshasa peu importe commune ozali eza musika te pusana na Kauka badino so yebi yango assemblée de saints de Kinshasa Kauka avenue sécurité numéro 15 bis. Mercredi le 12, jeudi le 13, vendredi le 14. Tozo banda 15h juste, 19h juste to silisi. Yaka na kondima. Sokoza na muto azobela yaka na. Oza na problème yaka, nous avons un homme qui est capable de sauver toute une ville. Tika ete nzambe apambola bino. Centre de réveil spirituel na bokamamia évangéliste Claude Kabundi Walesa bango baza kolengela veille monene de prière vendredi 14 juillet na stade de Martyrs. Nadine Asona. Shalom, shalom, bana nazambe, zamba pambola bino. Ezali kaka évangéliste Claude Kabundi Walesa na yewana pona konakisa problème tozanango. Il y a stade de Martyrs le 14 juillet. Ezali veilleux de prière. Oyo bisonyo sotokozala. Église, ba païen, tout le monde tokozala wana pona komatisa Jésus-Christ. Oya zali bannière na biso ya victoire. Pona nini tozokende komatisa ye comme bannière de notre victoire. Tant qu'il a triomphé qui na Golgotha, a triomphé, a dépouillé Satan. Nzambe akamatie na mokanda Ephésiens 1, soki botangi mokanda Ephésiens 1 verset 20, tozo kreti 23e verset. Bokomo nete Nzambe akamati Jésus-Christ atie na loboko na ya mobali. Et atie au-dessus de toute dignité, force, puissance, autorité. Nyoso a telemi likolo et puis anyatiango na makolo na ye. Et puis ayeko kamatango apesi yango comme chef suprême église. Lokola ye azali tête de l'église. Donc manifestation puissance na ye na samokili tozomonela ngo na église. Église n'est pas sa puissance, force, il y a Jésus-Christ. À partir il y a Zalikolo, mais nous devons représenter Jésus-Christ na samokili. Donc nous sommes les gens qui salemaki na Mbushimai, na Mbushimai les gens qui salemaki, ngai nazalaki en déplacement période moko, na zonga boye na kuti, ba pasteur ebele, ba mikangi ba antikan sonda. Église tozana makasi tokoko tika te Satan, azala kachoko boto na mboka, ba kenda kunise bana na kacha classe. Bakende kunise bana na université bazo sala match bazo benga banganga nde bazo sala kisi mutu atasuka sana na bajoyi na motema mabe il faut totene mato évangéliser mitema mabe sila
bandoki batika kindoki banganga babwaka bakisi église ekoki kodéfendre mpe mboka église ekoko tellement lokola baélise batelemaki badéfendre mboka yango nde nazosera tout le monde toke na stade de martyr le 14 juillet toza na stade de martyr mpona koneutralize kindoki motema mabe malédiction pauvreté bapéché tokolongo na bato bachange bandimaka jésus-christ esomel et seigneur. Ça de fait les débonnaires na commune ya Kalamu za kata moko ya kitoko et pas wa boko sa ba activité na bino ya mariage anniversaire pe bongo na bongo reportage Dombendo Longwanzi. Eye ya bino bana mboka yango yo ofandaka na étranger to awa kaka na Kinshasa solution hébergement pour na bino yango yo emonani di tuna ngai nini les débonneurs yango yo véritable flotte ya mpifo ya mokwake deja kobanda na couleur ya pamba ndenge ka bozomona enga ye bling na ndenge ya nyama ebongo zwa sikoyo bachambre luxe pe noblesse na ndenge ya deux fois te na les débonneurs bokozwa baappartement ya chambre salon équipé to meublé na kati bokokuta nyonso ezali bambetu ya mokwake mosuni mwete neti mpose na salon bokozwa bafoto ekuba plus sale à manger ata oyambi na o bapaya awa okomitungisa ata moke te po bakozala suka na lezi ya kosakana te cuisine ya kitoko ya mokwake ndenge boza komona ezali na kati mpo na belubu bondimela ngai ke ata boza couple to famille bokoki kovanda na baappartement oyo kitoko esili te bachambre simple mpe ezali très bien équipé nyonso eza na batoilette mpe badouche ya propre okoki kolia kuta ata na kati nzinzi aleka te di basplit eza na pointe malili neti na pôle nord bondimela ngai ke baappartement ezala nango na kini kasi ya le de bonheur ai bazwi wapi di chambre dot elingi kolobaki tozoyamba biso eza na bachambre tozoyamba bapaya bazouta libanda ya mboka oyo bazouta na Europe oyo bazouta partout na monde pe oyo bazouta na Congo kaka démocratique na baprovince bachambre oyo toza na mposa toya famille boza desite ezali soki oza loge awa okonyokoma te soki bilamba ekomi osali te mpo buanderie ya le bonheur eza na pointe avec bamashine à laver ya mokwake courant ate ekei Kinshasa mobimba awa baza na groupe électrogène mbala moko edémarre bokanisi esili tintin oza na fête ya mariage ya anniversaire n'importe quelle célébration to baconférence mpe baréunion misusu le débonheur etili bino koko na sale ekuba ya luxe koleka luxe yango moko mpo na succès mpe réussite baévénement na bino kasi tunanga le débonheur eza wapi Prince Victoire commune ya Kalamu en diagonale ya district mpe maison communale mosika te na rond-point Victoire oza mobimba di le débonheur mpo te kwei na kati ya kini ingeta pota malonga pona bana na bino za potifa pio pe mukolo okoki komela yango pesaka santé ya kitoko. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Potivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo folesaka bango poto Protivap eza bapota te allez kamata bon appétit bana nyonso baliaka Protivap awa basisi kolia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala baya yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal ya pe pona pe bosepelaki nango obosala merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Rito Kindu montage esima makeba Fabrice Lundombi supervision héritier Mapinde ngala mino te pesa un rendez-vous. Au revoir. Yeah.
innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.